Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bomesana kolanda émission na biso ya radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi ya kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Nayebi ete bozali ebele mpona koyeba eloko nini tobombeli bino mokolo ya lelo mardi. Lelo tobombeli bino basango ndenge na ndenge bandeko babolingo tokoyebisa bino makambo ndenge ezali koleka kati na mboka na biso République démocratique du Congo pe kati na badiaspora congolaise oyo tovandi libanda ya mboka et surtout kati na bapresse ya Congo oyo bakongolais bazali kosalela libanda ya mboka. Tokoyebisa bino basango ndenge nini ezali koleka. Bandeko babolingo boyebaka yango ete ebongi malamu biso bakongolais ntango tovandi na mboka ya bapaya toyebaka badroit ya baninga. Tolingaka kobafue badroit ya baninga te. Bato mosusu bakomi awa na poto bakomi kobafue meme badroit d'auteur ya baartiste congolais. Wana nyonso tu mpo nini? Mpo ete occasion epesameli ndenge tozali na bapoto moto akoki kosomba mwa ordinateur na ye akoki kosala nyonso ndenge alingi na oyo etali baproduit ya baartiste na biso ya République démocratique du Congo. Ya wana tozali komona bamosusu bazali kokufa pauvre pe biso moko kaka tozali kokritike bakonzi ya mboka Congo eloko moko te bazali kosala tala ndenge baartiste na biso bazali kokufa pauvre. Ok, yo moto ozali kosala bamakambo awa na libanda ya mboka koutilize baproduit na bango na ndenge ya mayuya kosalaka bakopi illégal. Wana nyonso tu pe ezali na kati ya contribution ya moto oyo azali koboma baartiste na biso ya Congo. Parce que lelo soki biso tokomi koreconnaître badroit ya baartiste na biso toyeba ndenge nini tokoki koprotege baevre na bango, nakanisi ete baartiste wana bakoki kosan sortir. Mais yambo te tokota na kati na masolo yango malamu bien na kosenga na papa Botamba tiela biso nano mwa loyembo moko kuna ebongo nsima na yango tokota na kati na masolo na biso. Papa Botamba, loyembo s'il vous plaît. Mokonzi azali oyo bakumbamelaka ebongo mpona mokonzi na bakonzi tosala. Mokonzi azali oyo bakumbamelaka ebongo mpona mokonzi na bakonzi tosala.
Obenga Zambe Mokelenga Mokili Kosina Obenga Zambe Mokelenga Mokili Kosina nakupelisa kamonoko usalabai upendo kawezi yesu umunisanga moyina singa ya wote makasi ya balema elonga bosongo usalanga elembo na tango na suka ayayay oyoyo kimosela yo Daniel umuna na kilokola nkosi ya solo solo ozonga kasi matela bitumba haleluya makasi ya moto ekokite kokunda